na ba otumbela bine nini ezo kitisa musique na bino soki bozoye batezo so pa bino ba ivoirien bango wana ba Davido bana mike bazo tomba bazo kende botika héritier za mwana muke asala musique na ye o comprendre si bozo na poso ya kosola mama na bino ya politique boye ya kosola mama politique awa na mboka dollar ya mwana 17000 lendezo koma 20000 bino ba vrai combattant boya koloba awa boza bazoba boza mayele te makambo totala bosala mamloko la boye bité soki biso na bino ne bosala ba désert boy bokanga makapeka na poto boya ka kishasa te bo batloka ba biso botozana ba kema mabe ba ve na biso bazana ba mikili basala ka ba makambo wana te bino ba bêtiser boya ka osala ka ba bêtise oke kuno komi moyibi oyiba kosala ka ba buzoba okenda osala ba tapage na ba concert ba wata bolia ka kuna bo vivre ka kuna na aéroport njili to yebi bino moko bosala ka mambo wana to yebi pena banda kuna bino moko siko ninge bino bozo betaka ba désert na ba concert ba wata na blende wana biso pe tozokanela bino awa boya te ba famille na bino bana ba monso dire boko yoka misusu ba longo ba toy to koma sko ba kuluna to kulune ba famille na bino ba bana ouais lokote hein do yo sa no ba chapeaudage na okuna ba osuka ba wese ba bibembe bo ni le concert ouais lokote hein si yo boketu yo na kanela ko for yo mutulo wa pour les doc yo boketu hein yo shoto ozona kin okoyeba okosukola wese kabila. Vous comprenez? Donc yo boule roi yo na yonde binonde. Yo bunda bo ba senzi bo bunda hein biso ne ba combattre ozili bango petit pe bokimi bino bosoka whisky ovena mbila olobela ba français bele obino ba combattant te lende tezele ko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata il est déjà là où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans les seigneurs, Nakoti Kayote Eye, l'album Nakoti Kayote de notre frère Amissine Ibrahim Delphin et son groupe Lumière des Nations. Mama et Toti Kalakaka Boye Potobine la Nzambe Nanzembo Kitoko Lokola Nakoti Kayote Kokangamana Nzambe Izali Kabwangolu avec les chansons Kelema Atelemi Lisusu Pona Komundela Bayo Yaye. Encore Fongola ya Bomoy, la clé Likambo ya Fongola Ngolu, tout est grâce, la chanson toute autorité, Mama et si Lina Nute, Tolo Belango Nandenge Mususu, Tope na langue Mususu, Nyosha, Tobakisa, Loyembo Lokola, 365 fois. Et enfin, Glory be to our God. Ma, Wanande Banzembo, et Pesa Melibiso, Pototi Kala Kaka Awa, Bitu Binela Nzambe, Nikolo, Ezakara, Yakofongo Mapona Bayo Yayi. Oh my God. Ouais, merci beaucoup, Bana Poto, Bana Kinshasa, Bana Brazzaville, Baotu, Balingara Juvenal, Batulan Pakaba, Monan Pélévé, Kindoki, Kibo Gege, Kibo Diaboulou, Kibo Poison. Nous disons un grand merci et beaucoup de félicitations à celui qu'on appelle qui est l'héritier de la musique africaine, qui est le toile brillante de l'Afrique centrale, qui est le musée de la musique congolaise, qui est la poule Galakos, la Totorino Motona Tembe, le magma de la musique congolaise. Beaucoup de félicitations et d'encouragement par rapport. Il n'y a pas Oyoche, il y a quoi franchir. Il y a Kokota déjà na Kati Olympia, Rosala déjà balance. Oyo et c'est là qui est impossible, mais lorsque vous êtes l'homme le plus compliqué du monde, néanmoins, au côté na Kati Olympia, au memi ba musicien poto, au sali ba répétition, au côté na Kati Olympia, balance batu ba sombi ba billet, batu ba tondi, ba mentionner liboso ya Olympia héritier Watanabe. Plaisir na biso zaleka makelele wana.
Plaisir, il y a des Congolais, il y a des Kinois, il y a des fanatiques, il y a la bonne musique. Oh, il y a des soutenir la musique intelligente. Plaisir, na biso nyonso. Et ça l'a dit kaka makele le wana. Et yo kan à travers le monde que aux a vraiment moto na tembe. Et puis tembe ko tikalaka jamais ko si la timu qui les rodaye. Par rapport à l'annulation et à cancer, il y a Héritier Watanabe, mesdames et messieurs qui nous suivent en ce moment. Je rappelle que cancer est annulé par préfet ou annulé pour un désordre ou salami libanda kotumba pine tellement ba monaki occupé un mot cannabis qui na Paris tellement ba constater que mutu oyo aza leader mutu oyo aza auteur. Il y a occupation, soit il y a blocage au Marambe Pelé. Il y a un concert à Olympia. Il y a un sali qui va faire des autres pour annuler. Mais que pensent les Kinois après savoir annulé le concert d'Héritier Watanabe? Suivons et puis on se revient tout juste après avec Tonton de la presse qui est le garçon bizarre. Normalement, il faut faux. Ça va Congolais. Politique nous les élo morts. Nous les annulés. Et ça sera passe. Wata makambo. Tu veux que non, fallait fongola. Kobeta wata ngé fongola jaba tout. Par rapport à l'image, et sur les rafos. Ba combattant ba congolais ba kinois. Juste c'est la wata fongola par rapport à l'image. Et comme oh musique congolaise et comme la baisse. Mais les lots ba congolais ba combattant. Ba ni on a vu ça. Tout là ba kina to la concert wata. Wata ne makambo. Et sur les faux. Par rapport à l'image. Bon, réaction à les aboyés. Premièrement, on a essayé de passer. On a annulé concert. Parce que ma musique, musique n'a pas qui par rapport à ma politique. Musique, les autres en politique, les autres comment? Les autres pour la culture. Politique est à part, culture est à part. Pour un concert, quand on a annulation concert, ça ne sont pas si à Wanakin. Mais, tu as un combattant aux étrangers. Ma concert, la musique, la Congo est la politique. Supposons que les lots moutons vont passer toujours dans le pouvoir. Supposons qu'il y a zaté. Donc, on va annuler sur le concert. Pour Kinoa à Wanakin, donc Congolais 100%, que supposons que Kabila d'ici là, décembre, le 31 décembre, on va le pouvoir. Siko, ma musique. On va annuler là. Et l'autre annulation et concert, on a se peine en côté. Au nom de tous les Kinois, on se peine en côté. Il fallait bâtir les musiciens à Bisso, basala honneur Yamboka, défendre le drapeau, défendre la couleur Yamboka. Annulation, on se peine en côté. Combattant, basala Mikolo, basala bateau batanga, bateau bafana banchik. Ouais, notre lobby sur ce qui est musique, et tel ma politique. Politique est à part, culture est à part. Tala muta sali va dépenser, sala de banana qu'on fout la mutu billet, pas visa makambutu. Ya charge mnane. Soit l'année bien les guina ba budget mon mboka. Alors to limité que ma musique, vous considérez ma politique. Politique est à part. Ngana ko sana ba combattant. Batika bizalelo les a bien té. Bizalelo les a malamu té pour na biso ba congolais. Bon fin ça biso na nga libanda. Ah tout ça na biso bien. Poni makama match bozo pexaté kama kama musique. Ce qui lelo ba yembeli kabila, yali kambuté. Yeza baza ko imposer bango ba yembaka. Biso ana no akini to souffrir na Congo to souffrir. Temi que passion na obisi to za na ngobi obino pe boza na to kabla ensemble. Alors botika musique ba musicien na biso ba sala musique ba beta ba concert ba sala basala nde bazeli bano sala liboso babeta bazeni babeta ba Olympia ba musique na bango ke da liboso batomola couleur mboka yango na senya ba combattant batika bizalelo na ko banda lelo botika to senyi bino pardon botika ba musicien na biso ba défendre couleur mboka. Tonton le rôle un bon combattant d'abord, pour combattant un vrai combattant en Kin, un vrai combattant en Kin a de rôle à Paris qu'on a aussi whisky, aussi chimo qui tient la messe, aussi ma colo tient la messe, au bas chimo combattant. Moi on a c'est ma autre mais on a c'est bateau à l'obit. Vous allez être
bandike bimi kuna bandine bimi kuna boala ta après concert héritier bimi ka boye en l'éveil bino boya bo menaçango bino bo mana boye lokota hein do yo ça no ba chapeaudage na kuna ba osuka ba wese ba bibembe boyo ni le concert boye lokote hein si yo bo ketu yo na kanela ko fo yo mutu wa boule dok yo bo ketu hein yo shoto zo na kin okoyeba okosukola wese Kabila vous comprenez do yo boule wa yo na yonde binonde bon bino ba foot ba billet na bino ba Londres ba partout ba Ferland bon ni les concerts kasi ne bon ni les concerts Kabila obe longola bo longola na pouvoir yo boula longola lelo hein azo dondo na ye bo tika ba mise ba beta bon na laki bino Moïse Mbiye ro beta le mois prochain bo longola epé Moïse Mbiye gege soi-disant ro beta bo longola hein do bino ba boule rek c'est bon ni les concerts Kabila longola na pouvoir c'est pas ça hein bon ya ko bunda bo ba senzi bo bunda hein biso ne ba combattant aujourd'hui bango beti pe bokimi bino bosuka whisky o vena mbila o bela ba français bela o bino ba combattant hein na kebisi bino ya mbala suka comprendre ya mbala suka bo sala ngo yo kati bo gagner Kabila o saka azaka ka otala bino a seka bino hein motona tembe en tout cas l'axi biso oza mobali au côté tina Olympia ba boule sur ndeni et puis la répétition au liembongo déjà ba 10 euros no liaki ano sur le mbongo ndonga bongo zonga na o ya masolo ba senzi ba comprendre GT bo comprendre G sima lelo te tokos ina na kanda makasi koyoka nde banile concert héritier Watanabe parce que héritier a rien à voir na bango tout wana etali politique to nini bana oya memaki wana na poto wana longoli awa ke na bango na poto bazana ba famille na bango alongoli mwandambo ya chômage na moka parce que longoli bana na mutu apesi héritier mbongo ata 10 francs na bana wana nyonso bake kuna azate basali bango nengwana parce que baza bato basala na ye baza ensemble tango bakei kuna famille batalela bango combattant so yo za pena combattant solo bino ba combattant nde to bino soit disant bino bat bozana ba poto boye ko solo awa héritier za politicien te héritier za musicien héritier liaka na musique héritier liaka na politique te ibi mamba politique te yaka na Kinshasa so koza na posa ya ko lobla mamboka ko sola mamboka vrai combattant ya ko sola awa mwana sembilo ba baby se kuna na nini na zandu ngana na zandu na kimi bambangu hein est-ce que vrai combattant boye ti bokanga bango te boye obunda kuna bokoma kobeta ba désert bokotumba pina bokotumbela pina nini ezo kitisa musique na bino soki bozoye batezo so pa bino ba ivoirien bango wana ba Davido bana mike bazo tomba bazo kende botika héritier za mwana muke asala musique na ye o comprendre si bozo na poste ko sola mam na bino ya politique boye ko sola mama politique awa na mboka dollar yango na 17000 lendezo koma 20000 bino ba vrai combattant boye ko loba awa boza mayele te makambo sala bosala mamloko la boye bité soki biso na bino ne bosala ba désert boye bokanga makape kaka na poto boya ka Kinshasa te bo batloka ba biso botozana ba kema mabe ba vena biso bazana ba mikili basala ka ba makambo wana te bino ba bêtiser boya ka osala ka ba bêtise oke kuno komi moyibi oyiba ko sala ka ba buzoba okendo osala ba tapage na ba concert ba wata bolia ka kuna bo vivre ka kuna na aéroport njili to yebi bino moko bosala ka mambo wana to yebi pena banda kuna bino moko siko ninge bino bozo betaka ba désert na ba concert ba Watanabe ndengwana biso pe tozo kanela bino awa boya te ba famille na bino bana ba monso dire boko yoka misusu ba longo ba toyi to koma sko ba kuluna to kulune ba famille na bino na ba buzo ba bosala kana ba poto botika bandeko na biso calme ba fali ba fere ba héritier ba weranson ba jibe ba kofi ba beta bandule na bango ndenge esengeli bango bazana rien à voir komona mamba politique héritier to banani o tuna tanywana baliaka na musique soki abeti musique te akolia te azana posa ba famille na bango ba survivre soki bozo intercaler bango na ba concert ba beta ratene ngwana bandeko tozaka non quand même batuti bosala mamloko batu boyebi te boneni bozala quand même batu bosala mamu boneni bokota ba l'école te boza ba senzie boza ba nyama bosala kaka ba désert wana promesse ate bo continuer kaka o comprendre to esuka film bandaka pe sukaka film yesu kuto bande sila bo baye ba plan na bino ba kuyu ale boya bo betaka ba désert na ba concert à na biso to wana kana mabe biso za ba fan club ya musique congolaise tant bozo beta bloko na kana mabe aéroport Njili
ekoyebaka bino kaka okita wana okoluka na lipapa na chaussure okoluka wana mine okomona yango te à suivre. Merci beaucoup Tracy Mbelenga Pro la même magique pour la image oyo balancé et zangate. Ce sont les Kinois qui ont réagi par rapport ya ba vidéo oyo ba outi ko la ki sabiso oyo et outi ko zala illustrer. Encore une fois je répète haut et fort, bravo l'artiste. Tembe aussi la jamais timou qui les rodaye. Donc tembe pena héritier ba baxi en le vire. Ba chango pena mafuta. Tembe pena donc ya ki ndoki ya ki bogege. Le fait que mokile ningani, le fait que visa à faire voyage, il y a Karine Mokonzi, à faire voyage, il y a Kunzardo, il y a Arnaqué, à faire combattant pour la production héritier. Héritier Watanabe mentionné, Liboso Olympia de Paris. Au moment où il y a des Bruxelles, Hollande, États-Unis, Canada, juste pour un concert, il y a héritier. Oyo ezu actualité ko leka na ba album e uti robima plaisir na biso ça leka makelele wana nde nazo répéter yango plaisir na nga ezale kaka makelele wana e yokana. Je préfère me taire concernant les combattants. Moi Juvénal, je préfère me taire. Il y a des hommes qui sont nés autoritaires, il y a aussi des hommes qui sont nés pour devenir autoritaires. Mais moi, Juvénal Kibala, je n'ai pas besoin de venir, disons, de devenir autoritaire, car je suis né autoritaire et je resterai Juvénal Kibala, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles. Je resterai Ananga, na lobaki A, et kotika la A. B, onga na lobaki, et kotika la B. Et moi, je pense... Moi je pense que cible, je pense que lobby a le pouvoir. Moi je le pense. A pouvoir pour concert et héritier ou moi je pense. Et si arrivait un jour que le messier peut-être arrive, il y a qu'au céder Kitinaye, il y a qu'au céder pouvoir. Ça sera pour les Occidentaux et non pour Nabino Bakombata. Là, je vous dis la vérité. Si vous pensez le fait, il y a qu'au brûler, il y a qu'au ganga, il y a qu'au boto, il y a qu'au baka, pour musique et bête, il y a qu'au sala que pouvoir en place et céder. Comme il sanate. Et voilà. Je préfère me taire. Encore une fois, félicitations à toi, la Pulga Cosa Nostra Motonatembe, la République, Bakinois, monde entier, ba fanatique, il y a la bonne musique. Tu es fier Nayo, car tu as montré au sommet, car tu as montré na bateau tout balan d'Arabiso que aux appena mo bali avec un grand H majuscule. Et si tu as comme raté Yokomi, 9 ans, 11 ans, 12 ans passés, oh, musique écoute musicien, Morota, mais groupe, mais yo même groupe. Encore une fois, merci beaucoup. Je préfère me taire parce qu'il y a un lobate. A langue retire la A, B langue retire la B. Concert est annulé, je pense que n'a pas fait si, n'a pas boîte, toro binate, toro yembate. Pour Congo na pasi, pour Congo na bitumba, kindoki. Bate kindoki basomi nganga, basali ka rien, basali loroté. Bate ki na bangondoki mais bakeso manganga. Yo boy concert beta moko, oge bina na boîte, oge yemba na boîte na anniversaire na yo che musique. Osali no kaka rien. Koboya satana ya kalate pour na angelu ya sika oyo zui. Oh, je pense que l'annulation, la production héritière, vie sociale nabisoba congolais, en général, lobby déjà, ils ont changé. Moi je pense, lobby déjà,
ils ont changé parce que production est simbité. Moi je le pense. Juvenal ngaye bateki ndoki ba mame mili bazo ganga ba komodo bazo ganga bazo sepela ba mame lisé bazo sepela. Ne chantez pas parce que lelo onga na kweli pasi na ngesara ke na mboka yango pe Congo to lingani ka te to lingani te lelo oyo ba combattre ba fanatique ya ba musicien mususu ba fanatique ya ba musicien mususu ba komi ba combattre parce que ka héritier muta obeta concert so ka beti jo wana lobaka trop ba komi ba combattre mais jour pe bango pe ba robeta je pense que ba fanatique héritier pe ba kokoma pe ba combattre place mboke kotaka mbilinga place congolais linganité bateki ndoki basominganga basale lokote avec na baba bola na butu kureke na koyebisa mninga kureke devoir à domicile boya Juvenal le rebaiser cadavre boucle Landa tezele kota papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata